fan ya famille Libota bakoya bakotia loboko bako soutenir nini le karawana na kati ya fraternité wana bonzambe na ko c'était na oyebiso bonzambe. Il a lutté pendant longtemps pour à la Oyazalelo. C'était pas facile pour lui. Voilà. Belvi a bandi chaîne à YouTube Mamoka T. 6e année à chaîne YouTube et bandi bananeni. YouTube est allé. Il est pas bandi Azela qui tourne aïe. Asali Befor naïe. Bandi ko se construire et puis la ramoni que c'est bon et puis voilà il a fait. OK. Faut te féliciter. Mayele oui, Belvi on va na permet na dadi di Gambal. Ande ko courtoyer ba mikolo oyoyo ba yebaki musala ngo bien abenda ba mayele na bango lelo la kasangisi yango esalié lelo au capi de l'écriture ya cinéma congolais yoko ko yango pourquoi Belvi a coqué jamais na ndenga mabete a coqué jamais ko soit $2000 na ye abenga mutu moko boy komelanga film. Voilà. Parce que yé moko ayebi ko koma film a profita na ngo wana siko komo boaki la batu te ko boaki la batu te ko kende muta komelo film eza mabete eza mabete ba musicien ko tenete ba papa wemba ba grand chanteur ba somba ba nzemu voilà comprendre que le kuta et yaka na sincère vérité yaka na escalier malé mais ba comprendre que vérité za koto wana kota Belvi. Yango moni ba komi ko ya forcer bango te ba oya bango moko parce qu'ils ont compris que lelo na micho ndenge za boy kwa Belvi nde bien voilà na ito talisa na émission moko précédente na édition na binayo Eric Alobi film ya Irsil contre péchanga balala la mort yoko na ko le bango kotanga ba famille bot abi ke makamba salita na biso to linga ngote akela ngo papa ba kuba balinga mamalukuta to sola pembe na pembe vous comprenez aibi ke kuna soko lingo ya ko ela biso ba mensonge te ko ela biso be makambu ya bakisi te odaka ayaki pe ko solliciter oya kutu ndenge nini parce que yebi ye moko ke koto na biso makambu na eleka te bo bengana elelo mo beta mbadi eleka te vous comprenez ayebi ke na ngambu ya Belvi so na ngina kina makindoki ego simba te parce que là-bas il y a un dieu zamba zakuna donc je peux pas aller na ko kena buzoba na pa na bango te donc on a kena ngo pa ba ku bat balinga buzoba batabakisi batondi si je te dis frère je te dis frère bilo na bino lo banangai te bazoka na ngai te to solo côté kuna bango bakisi bango balinga mama buzoba mais na yebisi total la rati OK total na to pesa ko ba exemple moko za lango ka pembeni ba exemple moko banal ya ndeza bana mike papa lomba lekine émission lobiawa ba bati ko Très heureuse de se retrouver encore dans notre chaîne Actu Final à la télévision. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Serge Vital, les bijoutiers, pourquoi pas Serge Fidèle, Monsieur Choups, Monsieur Choubaka, Fameko, toujours dans mon acquis carnet et ça la kinga Kitoko Makasi. Merci beaucoup à Samuel Kayembe, National Balbilotili qui toujours. Et voilà, nous sommes là encore avec Ghost Dikambala Oyowapi, neveu national, cousin national, cousin ya famille Libota donc cousin national quoi dans tous abongo lelona Ghost Dikambala oyo wapi tozo pesela toujours na lobaki tokozala mingi na Ghost Dikambala kino mukolonza makolinga kino côté ba chemin na biso ekosuka voilà Montréal et sala ndenge zalaka to sala yango parce que sauce déjà ezo bela pour photo balolara déjà to liaka esala Kitoko Makasi Ghost Dikambala bonjour. Bonjour maman Nanga Chacha, bonjour la famille Libota Mobimba partout dans le monde. Vraiment cousin national. Tozali. Mobile la précision. Mobile la précision. La émission mabo répéter ce que zali. Mobile la précision. Ce que zali. Na roya, so le na kopesa, donc soko sengi ato sengi neni ce que zate.
Et voilà, vraiment mon bal il y a précision et voilà tout font là les lots vraiment tout font la tranche sur les lots na sujet oyo tout est comme on a bongo vidéo et ils ont circulé déjà 43 minutes n'a pas joué à la monnaie liango je sais que ça analyste ya makasi yango na la lingara mingi to zalaka toujours na yo parce que balo barakofana na mikolo yango ne école sara mingi vraiment la lingara kofanda na mikolo surtout bato basala ba analyse avec intelligence et sagesse lokola ba bino oyo nde yango wana na bengi lisusu to vanda to moni vidéo moko uti ko circuler awa ya Gabi pona passeport na ye ya azui visa il y a 3 ans azui visa il y a 3 ans grâce ya Ansu Luzolo mais yako kama suli kolo nango atangi kombo ya famille Bota atangi kombo ya famille Bota parce que biso na soto yebi ngana yo to yebi eloko nyu lobama comment est-ce que ya Gabi aleka comment est-ce que bokenda. Donc, il y a aucun monde entre pour you analyste ou analyser à mon nini. Mais félicitations nous na Ansu Luzolo. OK. Pour na fort azo sala. Vraiment. Pour na fort azo sala. Comme on a batunde tibaya Gabi ba umeli na Kisasa. Batunde tibaya Gabi ba ko luka ba bi mingi na bangola ba nyo kwa mina ba moi. Ya yeka bo du coup amemi bango na poto. Ya memi bango na poto. Moni ba Gabi ba ndeti ba belvite ako ke mi kilimo facilement. Tena nenga mabete to solo la. Tikambala. To solo la. Kandi dikambala. To solo la. Lelo na lelo penza. Les cas. Tout solo là. Au moni na epsaki dernièrement na émission na yo ba émission précédente que belva ko ki nemi kilika pa somba séchoir à somba peine. Na brosse au moni non mon até na télévision les qui a joué ba passeport la qui ça que 3 ans parce que na la ba mbongo la imoko yango moni na félicité mingi kotona ndi Ansu Luzolo moto ko aider ba tundeti ba Gabi ba nyokwa mingi na théâtre c'est évident moni mutu akili bango mawas et ça bien pour mona ke ba Ansu Luzolo ba na ba théâtre na ba sima ba Gabi non ba yena ba sima ba Gabi ba moni ke ba grande sœur na ye ba nyokwa mi trop na musala ngwa théâtre donc il faut na sunga eza mabete ba Gabi ba luki banzela poto ba ninga osakana te ba luki ba ninga ba aventure te ba ke bangola ba nini ba moi makasi ko luka vi lelo ndeko na bangwa ye jeune frère na bangwa ye azeli visa ya na habité sur 3 ans solo mais au moins visa ya ngwana ba zeli c'est une bonne chose pour na Ansu Luzolo surtout félicitations na ye ko sunga bato ba na basali ba théâtre Simba penate eza mabete en tout cas félicitations na ye. Et si maintenant parce que tout le monde a Gabi a joué bien. Tu as joué bien. Zala na ye kota zala wana pas en d'avoir un carnacara. Azala pe na moyen na. Ko betali solo ko ya ko te moni nanga bela ke na mikili moko. Na nenga ba bete. Ba Gabi ba ke na bongo te. Le temps mutu moko azuli visa. Le mutu moko azuli visa ninga wana. Il faut que mutu na bravo. Il faut féliciter mutu wana. Siko la Gabi pe ninga zalaka na wana ningo to poser une question moko par rapport ya nini ya ninga to tanga ba komba ba famille Bota tout ça. Bisonne se même si Gabi ninga zalaka. Ya zani mutu alingaka. Place oyo azana bénéfice. Aibi ke tanga kombo ya famille Bota. A reçoit bénéfice na moko quelconque ya momoni atangi pas yebi pe famille Bota ndena zadana to leka bango nebele et puis to ra partout biso to ndenge o fali na fere balobaka fali nenga lobaka ke bazamuke mais partout fere nenga lobaka ke to leka bango nebele biso ko to zalaka to leka bango nebele pe to zalaka partout pour moi na muta famille Bota ba Ibrahima Puta na ba Mongolie na ba Singapour Ibrahima Puta ngo sweza bazali na wana yo so lo ba ka kombo wala au moins na ngena ba Tchécoslovaquie on s'attire que non ba ta famille Bota baza ozo comprendre yango monita ngo belela nengwana aibi pe que to les gabon ne belé puis to zara partout ceux qui to jouer mot d'ordre ya cousine na ngai Bellevue au tout monde na ngi spectacle na ngi ton OK au moins ba ke bat ba ruya. Donc après Bellevue zani na problème na batute oyo rappel opé sa monde d'ordre que air moko boy pour sentir plein que nos famille Bota ton de sa place one. OK. Voilà, merci beaucoup. Tout ce que vous avez bonne réaction, il y a Ghost Dikambala concernant passeport il y a 3 ans, il y a Gabriel Bolembo hein, il y a concernant il y a 3 ans il y a Gabi, to besana ko benga ya Gabi vraiment félicitations à Ansu Luzolo ndenge kaka. Ghost Kandi Dikambala uti koloba félicitations vraiment il y a Ansu Luzolo. Ce que zo sala raboé et ko zala susu kitoko makasi parce que to mona ki a pe ba vieux gao ba uti ba ke déjà ba vieux gao.
na yoka fait ba kende ben toi sur le contraire c'est que na kosi na vérifier une information te mais na yebi ke ba Koko Bilali bazaki na liste voilà na ba Koko Bilali parce que nga sa que mission ya suka na Koko Bilali pardon il m'a confirmé que azo kenemi kili na bokasité ya numéro na bango ensuite vraiment félicitations balobi initiative ya boye eza kitoko makasi tozala na kaka wana te pona moi ke ba au lieu ke bazala na ba étiraillement vraiment ba initiative ya boye eza kitoko makasi Ghost Kambala tokotana ni lisusu tomoni bongo vraiment on dirait batu nyonso ya théâtre ba komi ko yaka famille libota parce que kotala boye o soit longwe boye oyo eka komi famille libota. Oh, quoi, l'on kuna boy famille bota. Qu'est-ce qui se passe? Maman Bella, asali nini, pe asala nini, yebisa bisona ntoyeba. Parce que na ba chroniqueuse famille, ba comme ba famille, lokola a gagné confiance ya batu nyonso. Qu'est-ce qui se passe? Non, moni so nzambe muto obundela yo. Et longiza la rap pana yo. Mo so nzambe muto obundela bitumba noko. Nzambe mutaromo bundango esili yo ça soit forte o ça soit forte mo la bana ko vandi no pina kimia parce que nzambe mutakoti le kambo nao moni belvi aza na bonzambe kati na ye mutema malamu babota makalango voilà mutema mabepe babota makalango voilà je comprends très bien nga kuna tuna kala baka nzambe ndeni na sabatu musupi na mutema mabe comment ko akosala batu musupi na mutema mabe na comprendre raté place wala ko bela pena za pena makamba mutema mabeti ozomona yango ozomona ke batu nyonso ba comprendre lelo ke Belvia za na mutema mabeti yango moni batu nyonso na minute ba komi ko ya place oyo ba o sentir que moto acha bango à l'aise moto azocha aza na bunzambe moto aza na posa ko sunga batu de c'est évident que moto nyonso a sepela na c'est évident que moto nyonso lelo aya pembel na parce que ba comprendre que le kuta et y'a un ascenseur, vérité y'a un escalier malé mais va comprendre que vérité ça koto wana kota belle vie. Yango moni ba komi ko ya forcer bangote ba ya bango moko parce qu'ils ont compris que lelo na mitu ndenge za boy pour belle vie bien. Vous comprendre ba donc ça va comprendre que belle vie ça vrai. Yango moni ba komo ya pembel na ya zo forcer te. A forcer te ko boya pembel na ngate bango moko nde ba comprendre parce que nzamba obundela yi. On comprend parce que nous avons besoin de finir trop à répondre à raté. Il faut qu'ils aient la prière. Pour y avoir finir lesbienne, ou à botter raté, ou y boyer. Il faut qu'ils aient la rara. Nzambe kanda aussi. Voilà maintenant où tu peux koyoka awa c'est là bas sous kara né na misala na ko tia litoi na utaki koyoka ke balobi azo balisa kaka za côté kuna ende na yoka ki yazo balisa yimo ko bala mukoloni ye kaka bato mona ka balisa ki décor balisi décor touro uti ko leka aya ya le andaya bazalaki wana vraiment bazalaki belé babi yazo balisa pourquoi pas yemo pa ko luka mbala bala ti lelo bomona kaka dadi te bozala kana man oh digambal na ebisio mère ndako masumu et pas mola rabatoutin voilà vous comprendre très bien muto azana bampuka na ye tata nini da bampuka na ye donc ça va le non sekate na ndako na ye lipamboli ko taratin voilà soki déjà bela batu bazo bala o batu baza pembe na ba o bala a balisa c'est que lipamboli ezali voilà chacun a son tour chez le coiffeur voilà c'est-à-dire que pas na biso to banga te OK bagi yango oh ya pas bali donc c'est-à-dire que biso to pembe na ye maman biso to pembe na ye OK to ebi ke kuna lipamboli ezalaka voilà donc c'est-à-dire que mutazana na tour na ye to banga kaso to ebi ke to balaka te to banga kaso to ebi ke to zaka pauvre ozo comprendre to banga kaso to ebi ke makamba bien pour biso sala makate mais tant que to ebi ke makamba bien sala makato zanga ba mapa te na banango na biso to na biso ba richité mais to zanga ya kolia te na banango na biso to na biso ba richité mais to zanga na mo ba carte ko tambola nango to zanga mo sensité to na biso ba richité mais to tonga mo ba parler to na biso ba richité mais to zo bala to yebisanga
yebisanga muta ndenge wana akozala mabe na bino na ndenge nini parce que mutu aza na bino soki azalaki mabe azalaki na lipamboli te azokanga c'est que bino boprogresse te lokwa biso toprogresse c'est que ye moko aza na baprogramme ndenge nini. Mais vraiment, Gosse di Kambala, Gosse Kandi di Kambala, intelligence wana ou belbe la zalaka nango kokoma scénario ye moko na milieu o bana mibali bazali. Bana basi bazepe misusu baleki na âge. Misusu baleki na âge, misusu baleki pe na intelligence wa belbe au moins bon. Mais ye moko avandi asali scénario, asali bas scénario mais bas scénario na ye. Aye nango est-ce que nanya soutenara ye azala na mutu moko te boya kendaka kuna ba partager na ye to ye moka na fandaka vraiment sali yango soutien na ezali nzambe ya liboso eza nzambe et puis maman langa chacha c'est pas dit que parce que oza mwana mwasi nde okoza ministre te OK c'est pas pour ye bokendaka ba classe voilà so ezalaki bongo mbela yo ngo vanda plateau po yambanga te voilà c'est-à-dire que ngolo batte que soza mwana mwasi ndo kosa likambute batu ba sepe non non on comprend que cause la te parce que oza mwana mwasi akendaki ba classe ba futaki ba mongo po batanga ndenge ba nenga lekaki na ba ina wala et kendaka ya ina persi non non elle doit travailler voilà vous comprenez elle doit travailler c'est ce qui fait que lelo l'objectif au azalaki nango et ça les belles vues azalelo. Vous comprenez que la classe a tangi, la classe est normale. Abandi cinéma est normal, n'est pas tout. Il y a un foutier, les lots, tout ce que monara. Ben fort où il y a ça qui était là, la classe, pas comme ma belle voix à l'élo. Bon, mon yé kamba, mon belle vie, bon, créer les bamakambo. Ici, boye. Vous alors que la personne, il a lutté pendant longtemps pas à la oya zalelo. C'était pas facile pour lui. Voilà. Belva bandi chaîne à YouTube m'a monté 6e année à chaîne YouTube bandi banane. YouTube est allé. Il pas bandé azela qui ton aye. Asali befort naye abandé ko se construire et puis là ramoni que c'est bon et puis voilà il a fait. OK. Faut te féliciter. Mayele oui, Belva ndoko vanda pembe na dadi di Kambala. Ande ko courtoyer ba mikolo oyoyo. Yebaki musalango bien abenda ba mayele na bango lelo la kasangisi yango esalié lelo au capi de l'écriture ya cinéma congolais yo ko yango pourquoi et le quoi là de maison maison kata ba vérité eza vérité Bellevue a coqué jamais na ndenga mabete a coqué jamais ko $2000 na ye abenga mutu moko boy komelanga film. Voilà. Parce que yé moko ayebi ko koma film mais a profita na ngo. Mais wana siko komo boa ke la batu. Te ko boa ke la batu te ko kende muta komelo film eza mabete. Eza mabete ba musicien ko tunete ba papa wemba ba grand chanteur ba somba ba nzemu. Voilà. Na pesa kaka exemple là pourquoi? Pour ngo la tseke pour akoma na niveau za nango asala ki be fort. Achaki maele. Vous savez aujourd'hui ceux qui ba Chine ba Chine ni lo se komi makase komi puissant dans le monde c'est parce que bazwa ki makanisi moko boy bazo ba Chine musu batinda na ba Suisse batinda na ba États-Unis ba lotanga ba chik badi tangu ba yaki na mboka na bango ba oya uti na maele na France uti na maele na États-Unis uti na maele soki wapi lelo ba sali Chine e komi lelo ba tongi Chine ba sali Chine parce que uti na bazwa maele par-ci par-là très bien c'est to benga États-Unis pays puissant parce que il y a presque tout le monde là-bas. Il y a des Africains là-bas, les Européens, les Américains. Vous comprenez? Il y a un moment où la salle na vinaye. Azui kota dadi, azui ce kota nani, sangisi atie maelo ya yemo penza Mbappé ça et ça les belles filles kandi là. Voilà. Poto urbané bravo. Mais tout le monde, qu'est-ce qui se passe pendant bino à la famille Libota? Tout le monde a rabino. Quand on dit que famille Libota, vous allez vraiment famille Libota. Parce que ce que je dis, moi encore, on a bino nion sur bolatango, bino nion sur voire même namba fan ya famille Libota. Bakoya, bakotia loboko, bako soutenir nini les karawana na kati ya fraternité wana. Bonzambe. Na recette na oyebiso bonzambe. Na etu talisa na émission moko précédente na émission na binayo Eric Alobi film Irsil contre péchanga balala la mort. Yo mona ko le bongo kotanga ba famille bot. Abi ke makamba salita na biso to linga ngote.
Akela ngo ba ku ba balinga mamalukuta. To sola pembe. Pembe na pembe. Vous comprenez? Très bien. Ayebi ke kuna soko lingo ya ko ela biso ba mensonge te. Ko ela biso be makambo ya bakisi te. Odaka ayaki pe ko solliciter. Oya kutu ndenge nini parce que ayebi ye moko ke koto na biso makambo na eleka te. Bo benga na elelo mo beta mbadi. Eleka te. Ozo comprendre? Ayebi ke na ngambu ya Belleville so na ngina ke na Mwakindoki ego simba te parce que là-bas il y a un dieu. Zamba zakuna. Donc je peux pas aller là ko ke na buzoba na pa na bango te. Donc fona ke na mo pa ba ku bat balinga buzoba bata bakisi batondo. Je te dis vrai. Je te dis vrai. Lelo bino lo banangai te bazoka na ngai. Te to solo. Côté kuna bango bakisi bango balinga mamba buzoba. Mais na ebisio total la. OK. Total la. Na do pesa ko ba exemple moko za lango ka pembeni ba exemple moko banal ya ndeta bana mike papa lomba leki na émission lobia wa bati ko profiter bati ko finga kana ba komba bana ba fingi. Na mona pe lo mo ba kona passe mo ba komi huile simba. Baso bine lango pe. Ba fingi. Donc c'est-à-dire que biso la ngambo so makambo na ezala raté. Biso focus c'est ça prière film. Prière film. Preuve au mona ge art voilà. Voilà, vous avez totalement raison. Ils ont analyse. Si tu as invité pour nous solo la magambo mususu to vanda to solo la magamba film. To la tsabatu film ezo kende boye to détailler mutu film mutu o comprendre moi na pasi azo comprendre na explication au gérard au pesa bango azo comprendre na explication au gemima au pesa bango na explication au prince azo pesa bango au mundir bazo pesa bango. Vous savez que ozo mona que mutu vous sentez que mutu mbala moko azo koma ata soko rataki ba épisode oyo bana ko comprendre bien te mala moyo moko moni que ça kinde boy to le na holland épisode oyo ozo mamona matière. OK. To so tindika star na biso to so tindika ba film nae. Vous comprenez? Très bien. Donc on est là pour le soutenir, non pour notre yoga ko finga la rebat. Non non. Et puis yemo tala na bisio. Après ba makambo nyoso elekaki ba kosleke makambo ngana moneke ba ko kosle makambo. Ba kosleke su makambo. OK. Ngala monike ngala ko yiko vanda jamais na croiser maboko langa alors que na yebi ke makambo ba lo beza bongo ti. Ngala ko kutala na bela na 6e anniversaire. Voilà. Tant au vendine bolor aipseki ngaka cousin ko finga mutute. Voilà. Focus c'est ça prière na film. Elekela nga mabe. Kelo mwa boy wana yo pe finga yo pe kena bango boy. Tala. To boko mwa bongo te. OK. On se comprend. Éducation ba bota makalango. Voilà, très bien. Biso to boko maning wana te. Ko finga eza arma ba faible. Bato ba monike ba okukate zo simba te komo finga komo lela yo komo finga mutazala ka bongo te. Débat basala ngo zo solo la. Mutu aza ambitieux. So yele likambo bo hôtel ma ebisio. Si c'est non c'est non, si c'est oui c'est oui, si c'est pas comme ça c'est pas comme ça. Mais so boni mutabandi ko finga bandi ko lela ko finga c'est a combinaison. Même na ben sanité. Wana moni a combinaison suka. Voilà. Biso ko ngambo so makamane ezala. OK. Mais est-ce que gosse di Kambala a to solo na biso pembele le vraiment na baki to solo na biso kaka mambo famille libota to solo na biso mambo famille libota gosse di Kambala to solo na pembe na ba mbongo wana nyonso ba biloko wana nyonso obela zala na est-ce que boko ko pesa ta conseil te asala ta orphelinat moko boye parce que ya zala ni motema malamu ya mesana ne ko sunga ndenge to yo kaka nga zala nga sincère après non na mona na nga ete no pe na lia mbongo na ete nenge toyo kaka selon ba témoignage est-ce que akoki ko sala na ata orphelinat mo boité soit à sala hôpital mo boité ezala vraiment ya référence bino mo pe famille boté zake gosse di Kambala beli ake wana te na famille bota aya zui traitement o mona ngote ke sunga olieke ekendara na ba voyage ekenda na mamaka mususu akosapelo mo abo na moni pena maman nga chercher doit sous-informer. OK. Vous êtes sous-informé. Vous savez Belleville a ça déjà badon. Asumara déjà babéa. Ezala ke yaye moko. Si yaye ko? Yaye fondation na ye. OK.
so yoka kezaka ya yete ezaki cop ba pesaka ye yanga na ye pe yoka maman la ngana biso cop yaka pa maman livre pa yoka na biso lo moko yango naïf sa batu boy mutu moko oyo yo mbongo uta likolo po kitana se azwe azate ezalaka toujours na soutien moko boye oyo ezaki ba mutu ya simbio na loboko po alakisa onzela po mutu azwa mbongo ya mutu moko quelconque apesi ya lobi sala don et pas zu yango aya sali don po azala na volonté wana likolo ya makambo nyonso eleki makambo nyonso okopesa nga mbongo no lobi pesa ngo Jofis mais quoi Jofis a yebité nga pe na zu yango na lia et salama na zo ebisa yo voilà donc Jofis pa yebi na pe yote quand yo talaka kaka to boka kaka Jofis mo réel en tout cas a montera bien a filmera bien chacha bon yo ko za mutu uzalaka naye nga kopiraka nayo zwata $100 pesa ye bon yo loko yebi kaza numéro Jofis te yebi ke Jofis pa ibne makambo te ye po monolie donc pose $100 wana na ba pia ko yo moko zanango na ba difficulté nyoso yo zanango ok zwango oloba Jofis mutu nanga moko azalaka na Londres abaki asepela ndongo montaka $100 apesa ki yo yango donc c'est que ozana kibu mutu kati na yo c'est que ozana volonté ya koluka omona bato bazana pasité donc mutu nyoso yebisa ok non ezalaki ya belle vite ezalaki bela te mutu abande ko sala ya zalaki kaka rideau bazozwa mbongo bazopesa yenda sala eza mabete nzambe azopambola ye parce que ntango ozwa ngo aopesa ngo ndenge baosolola mpona bona nga tokenda ngo nabanda kovanda na likambo ngo te ezalaki ya ye te nga siko nalingi nakenda ngo sagement ndenge naloba na bato balobaka ndenge wana lokola asalaka yango tosala discussion makasi bayebike bayimba betanga na mbata nalobi ya mare na lokola asalaka yango lokola azwaka ka déjà biloko yango nde bapesaka ye wana nde bo balobi ye paki apesi yango bato oyo batindaka ke ye apesa déjà c'est bon na miso ya nzambe azwaka lipamboli na ye voilà. Voilà, et voilà, merci beaucoup à Goss Dikambala, merci beaucoup vraiment la disponibilité, na réponse, na sagesse, na intelligence, vraiment que Dieu te bénisse, comme on a dit déjà, na souka étrange na biso, il y a lelo message nino au bombela qui message nino au bombela qui famille Bota. Non, famille Bota va consommer film. Elle va consommer film mais parce que y a un déjà primordial, il y a un monde salarié qui ce que le côté Belleville a aidé ba vieillard wala bano bazanga ba papa na ba maman wana pe bazara na ba posa ba mama kambebele ndeka ida misana o aider batu film wana nde muté salara bartero ba yaka ko tournera wana po ba kabulaka pe mo eloko po ba continuer ko edikaka biso na ba télévision batu ba s'abonner massivement la chaîne et puis ba partager film et puis ba consommer film c'est vraiment hyper important. Mais on a battu soupe baza ba côté mo ba kaza ba côté wana kuna ba voisin bazo linga ba ya na bango na famille Bota te soeza na bandeko o baza côté mususu wana na ngamo ba voisin ba ba na bango famille Bota parce que bazo mi ko kalisusu te mais na ba dur na bango na ba façon na bango ba jisa ki bazo banga po ba approcher est-ce que ce qui ba yé boko bwaka bango libanda te c'est omoni on eza question ya ndeko moka ute ko poser nga eza ki pe compte na ye eza ki balobandeni quand ezaki bande ko monisa e bana monisa photo te ezaki pe na kombo te voilà da ezalaka kombo mo atia ko ezaki na ko définir kombo ngote c'est pas Belleville poser nga question Belleville quand notre épisode za kana mutema mabete soki ka yozo ya na ndenge ya makambo ya mabete soki ozaki na kindoki ba délivrer ki déjà okoya na Moi, je vais te délivrer. Tu vas me dire moni pas la biso soko ye ozana diabulu na yo ko Saint-Esprit okuta wana oyo kuta na pasteur patron yo mo soko ye soko tana yo na makamba mabete ozalo na bienvenue parce que Belleville ayebi ke musala basalara yango ndeza papa za maman surtout so za acteur comédien Belleville azarani na groupe te Belleville asalaka banjonzing ndenge to benga ngo na lingala banjonzing donc c'est-à-dire que soka asali scénario nae soka monique décor faut ko incarner rôle wana il t'appelle et puis bo solo ni bonga bo sola apesi coupon na yo
Et pour ça, les films, lui, elle n'a pas de problème avec les comédiens. Elle a un problème dans mon tuté. Mais bah le bique bino pe beto bozala rapeme na bela bokale la baninga mususu bwa ba moneza te mère akoti na mbongo bwe bino bozi bo kasha kanwa mo ute ko loba awa wana mère akoti na mbongo boye ya mutu tel yo mo ko betel mère le soda tini mo yo mo pomeli mutu. Écoutez, na lobi na yo biso toza ba chômeur ti. Biso à part ba boulot na biso yango to sala. Elle vit pas à la boulot là. Donc on n'a pas le temps là. Il y a que tika boulot pour que nous vendions ça à songi. Vous comprenez? Parce que air n'a pas tourné émission pour tout seul là boy. Et ça air Belleville est super ça la tournage à film nemo quelque part. Parce que y a bisanga tani ninga na ozoka pona ngendo cha okal. Voilà. Bato basala ke loko tenne bato bamona ndengwa bato basala rien ba mesana rocha songi nde bato bamona bongo. Voilà. Et voilà, to komi déjà na suka ya émission na biso ya lelo na baki toza na biso vraiment mulaite to kozala mkusie ba lobi songi pe mabe ba bendanga matoi songi mabe ya wapi maintenant consulter kaka. Lelo vraiment tozala ki wana lisusu na Ghost Kambala oyo wapi toki nenga uti ko beta bolamu ya famille bota nenga uti ko beta bolamu ya famille bota nenga uti ko pesela avec sagesse vraiment et ça là qui kitoko makasi na biki émission oh et c'est pedi ça qui give moke babi give moke c'est na zabwe c'est na fandi bwe c'est na lobabwe grâce na yo give moke ya yo yango wana Ghost Kambala to komi na biso déjà na suka ya émission na biso